Congo America TV, Patrick Mbouya Kaniki TV, Congo America TV, Congo America TV. Banamboka, on est sur Congo America TV. Abonnez-vous tous. Bende Lamboka, Lokuma Mboka. Alors, abonnez-vous na Congo America TV na YouTube. Là, soit vous avez info. Il y a ours blanc, il y a pembe. Dena boy na pakola mafuta utaka Londres. So mais obi na meri moko au sakana na avion mikolo. Nani wana liso. Tala so ina lobby Londres bazozela. Londres bazozela mais na lo basikote na obwaka nga après na lobela na makambo. Lobaka maman mère ngwe mso robosana. Denga ye bi ke so ko lobeli na etola mukaka ya sala ka 3 jours na Londres, 3 jours na Belgique, 3 jours na Kini. Donc lokola bato influence à coup d'œil o beaucoup la tala ki ke babi mombale ba siliste bato tokoye ba ko définir elamba oyo eza pièce oyo o eza tisi boye o eza ngwanju o eza chinois tokozala wana bana mibali o babeta ka forme ba kozala wana yo pa Galiano oti kutiro omona te omona ba Galiano ndenge ezokatana te. Oza Galiano, oti kuti Galiano, c'est dit que flash ya yebi makambo. Moni lamba, moni mundele kutira mundele. Paul ya Galiano, Galiano oti kuti. Ah na linete anazana Jennifer Chachi. Nana Chachi ba Chachi penza blague de misiki nazati. Na Jean-François Kofere na omona. Jean-François Kofere pesa wana na kati. Ya mema ngabe na yeba mo makambo ngwa. Ya obenda mo ba Jean-François Kofere na kati. Ba griffe belé. Na leki ya modogo Jean-François Kofere fuma mputu vient abisa gale a misiki o idéologie papa wemba de kuru. Donc awa eza ya ko beba bana mikidi. Na bisio ke awa songa na ndimiote na Kini. Talaka muto benga professeur du parcours de gras, c'est-à-dire celui qui sait bien expliquer la vie à son origine. Ouais to kitano na sekuna sko. Mais bino boya rajini mabebo boya rajini. Bongo so to boyi chini kasi kestera bana olatani. So ando la te ya mamote na tuni yo. Soki ba sapere ba boyi chini lelo. Bon kestera c'est quoi là? Ando la te neti vendredi ya okende jeudi. Mais ayaki déjà na pièce on na beta vendredi. Vous comprenez, na pesi mbongo na yinga ake na Londres appelé nga pièce o nga na moni internet soit na maison Yoji soit na Dolce Gabbana soit na Paul Smith donc na zini boko mona chicode bi mombala ko beta donc ba pièce nga na ko beta so mutu moko abeti na poto bo benganga pour Félix Soumaï le monument azana Kini wana ba petit nga bi mombale muta bilamba belé abokola ka bilamba lo kwa kankokolo donc na misiki ya bilamba ebele muta bilamba ya solo na Kini donc soko ye bien te mona poto soki yo ilobi ke yo za saper oye makasi te okozwa chicode ndenge na betaka patu kapangala po ayaka na ndenga vitesse ya loyenge ya bilobela mais na suki saka ye na pièce maîtresse. Salut à tous les internautes, salut à tous les internautes. Bisonde to la rabino ba information, bisonde to meme la rabino ba news le kana Kini. Congo America avec Patrick Mbouya, toza na rapport au pesa bino ba marambo bolingara. Toza na rapport ko informer bino, toza na rapport ko beta masolo le kana Congo. Ndeke ezala ke bino boza na Amerique, bino boza libanda ya mboka, boza na poster oyeba basango le kana kati ya mboka. Là je pars directement à saluer Patrick Mbouya pona yonde muto simi ba marambo. Marambo pona sala mayonde muto simbi yango. Na saluer directement Naomi Levande mobali ya mwasi ya Jimmy Levande na Poitiers to le gamba mona lisona so mo ka ngamo pende na za po baloba ke soki oye pene ya muta verbe faut tourner langue 7 fois c'est so oye pene ya muta binkutu so oye pene ya mutu ya molato muta sap c'est que yo pe faut ya quand même moi malembe te on po mo ngai pe na meki o débrouiller mais bimi o mbalera ndem to changa ba point to solo la na moko ya ba grand sapeur ya Congo. Na moko ya ba grand sapeur toyoka ba masolo ba sala ba mamba minene concernant la SAP congolaise les autres pieds ma pembe na ye point to solo ane masolo eza concernant SAP et puis concernant ba makamna bango ndenge zotambola puis ya memba to pousser directement pas bimi ombale. Bonjour mon vieux. Ah ouais, bonjour grand journaliste ya Mokidi Mubimba yo Congo America o mystique donc aleli ouais kitoko vraiment ndeni ga santé.
santé santé soki nalobi bato bakoboya po santé na santé ya mikili santé mpenza eza normal moto aliaka fufu te aliaka pomme de terre naliaka shawama naliaka bambuge namelaka champagne donc etalaka kitoko ne lenge. Donc ça peut être il faut vivre bien bani pour les lamber. Oui, santé moi santé moi libomo fait ça la moi muke mais sur l'équipe ma bé donc santé fait ça na bonne santé tentira bien aspect pour banser les pères moi bazana pour ça ba moni lamba puis fait vendre na nzoto moi libundi pe ya bien tentira talaka dena boy na pakola mafuta utaka Londres so mais obi mais na mère moko au sakana na avion mikolo nani wana liso tala so ina lobi Londres bazosela Londres bazosela mais na olo basikote na obwa kanga après na lobela na makambo lobaka maman mère ngwa mso robosana denga na bige so ko lobeli na etola mukaka ya sala ka 3 jours na Londres 3 jours na Belgique 3 jours na Kini donc na ko bosana ete so na bosani eza ingratitude to bana Kini bana mikili nazo expliquer bino que absence ya papa Wemba de Kuru forme etikani na Léopard de la Sape. Léopard de la Sape avant papa Wemba daye tozalaki na papa Wemba de Kuru na voyage na Brazzaville wana vie beaucoup akendaki soins médicaux na Paris batindelie ma billet invitation et pas ya Ahmed Yala collègue na biso forme mais ye abanda beta mingi bilamba batonga sikoyo abengisa biso na Brazza na bana poto tozalaki wana papa Wemba zalaki. C'est-à-dire, Papa Wemba atikaki Léopard de la Sape na Kini. Yango motezo coloniser monde. Donc na Sape soki Léopard ndimi yote na makambo bilamba et la kisike na poto mpe même na Kini ozade. Siko to merano ko solo un peu. Siko bino Sape pona bozala na actualité pona makambo na bino pe ezala mo ampleur et c'est ngano fo événement mo bo ezala ya makambo mususu après ba diembili sibino to. Non, Léopard de la Sape, c'est une société. Il y a un marché, qui Paris, on est allé au festival, à l'occasion. Festival, Babengi, pour que Léopard est allé. Bon, tu as signé un contrat à Rao Bank. Pour l'instant, le besoin est là par rapport à Nini. Alors, moi, tout le monde Léopard de la Sape, moi, tout le monde a Koufa, qui star, moi, Koufi. Moi, Léopard de la Sape, Bangwana, n'importe quoi. Donc, peut-être, au fait, mon organisation, moi, même si on dehors à la Sape, moi, Binoana Boye. Si on a tout par rapport à net au monde a peut-être Miss, défiler les modes, des salamara, tout ça. Parce que Bino a sapé, on a besoin qu'on est ici. Mais il y a bon bénéfice à la Zalati, à la Rafo. Maintenant, à tout le monde, tout le monde peut s'exprimer à Bilamba. Soit tu l'équipe une émission de l'Obel no à Bilamba. N'habite grand journaliste, c'est un chose à comprendre. Bon, ça va pour la question. On l'a expliqué. Léopard de la Sape et Tambolaka, selon Makambundenge organisation, il y a honorable Zakari Bababasu. Nde toza boy toza na Miss ya festival na Congo et banda les 2 les 3. C'est-à-dire vendredi samedi organisé par sous le patronage de l'honorable Zakari Bababasu, arbitre du terrain. Avec une relation, il y a Rao Bank. Et qu'on a soutenu na Rao Bank, et qu'on a sous un événement. C'est-à-dire, Miss et qu'on a wana, momi ba ko défiler pour ça. Moi, il y a ma femme, c'est-à-dire Mars, et ça, moi, féminin, tu peux s'en le coup, mon papa, maman. Même, on peut s'appeler, par grand prêtre, mais, Colette Nakasila, amisiki ye pote koma nango potopota ngai avie koma wewa donc zwanga na Paris tikanga na Belgique zwanga na Belgique zongisanga na Londres donc amisiki o eza mère nanga donc na pese mbote na avant po eza moi ya bango ba femme moi oyo ya marso eza pona ba momi ba organiser festival ya femme Miss féminin et kozala wana mpe biso basiliste lokola bato influence à coup d'œil o beaucoup la tala ki ke babi mombale basiliste bato tokoye ba ko définir elamba oyo eza pièce oyo o eza tisi boye o eza ngwanju o eza chinois to kozala wana bana mibali o babeta ka forme ba kozala wana Léopard mobimbe kozala wana mais sans oublier Léopard cours de grand mutekozala pona ko juger Léopard on peut remettre belé fort tu ba soutenir remettre belé makasi les autres kaka bino moko to ba nzonzing de bimatro te Léopard ezala moko eza lokole eza équipe nationale lokola football tango yo so tanga Léopard ya football ozomona ba loko ozotala ba pro ba semi pro
junior et pas na biso to bengi Leopardo féminin locaux na ba semi pro na ba professionnel o benga to benga cours de grand, c'est-à-dire ezaka équipe moko mais to soustraire nango na 5 pardi po mutu na mutu azala na place na ye. Eza équipe ya munene ya Congo ya mboka do saper nyonso outi mabulu outi imana outi vita outi nini mais oza na Léopard donc betaka bien nde toko retenir yo so à part Léopard équipe moyo moyebi peke ba saper mo ba betaka pe makasi oyo ki otangela biso ato ba ndima rapé que ça soit en kati ya Congo que ça soit libanda mboka oki otanga vraiment bon nga na yebi akaida ba master na biso na Paris ba au défi baza na vie na biso modogo Jean-Franck Ofere. À l'absence, il y a Papa Wemba de Kourou. Pour Modogo Pe Bazali na Papa Wemba. Viens à Modogo Fumam Poutou. Oa mystique. Pour la Talaki, Klipi Wana vie. Oa danger. Donc, à mystique, vient Modogo Jean-Franck Ofere. Fumam Poutou. Moi, na gala solo. Donc, Galoua Penda. Viens à Mabele Mame. Viens tout aux alanade. Ya Yanganga. Yanganga Tozalaki Wana. Bakundie vendredi. Donc, Yindaki Mabe na Katia. Nini. Okomona na internet. Mais, exactement que. Tout l'obéla. Soit tout l'obéli. Il n'y a pas des amogo. So ba ko soke de to kabwana kate tuna ye ozana groupe nini ozana Leopardo to ozana semi pro to ozana na pro to na baloko donc oyebisa yo c'est la qualité na capacité ya mutu pour chez nous na Léopard cours de gars ce n'est pas l'homme qui parle mais plutôt l'habit qui parle voilà olobi pele lo mo bien ngana ya c'est pas l'homme qui parle c'est l'habit qui parle que bimi on va tout sentir petit. Quand tu bino na bemission otengela biso bino ndozanga mana pusa mo muke pia mbemba ozo bimio mbala panza biso tchora atangisa biso no oyo betami na katine awa donc ngande na zaboe na betaka na idéologie Papa Wemba de Kourou omoni Papa Wemba basapere belé baza babimi mais baza bilatela omoni bato na kini ba okansaka sape pola ta kitoki fola ta vunga fola ta robe fola temper te Papa Wemba père moko mo short mona pe kepi na ye borsalino aleki na ye fait beaucoup la bande vanda rabo mo chalet azu mo chemise moko ya transparent mais oza galiano le lozo no malembe na galiano oti kutiri omona te omona ba galiano ndenge zokata na te oza galiano oti kuti galiano c'est dit que flash ya yebi makambo moni lamba moni mundele kutira mundele Paul ya galiano oti kuti na linete anazana Jennifer Church nana chache ba chache penza blague de misiki nazati Jean-Franck Ofere na mona Jean-Franck Ofere pesa wana na kati ya mbemba ngabe na yeba mo makambo ngwa ya obenda mo Jean-Franck Ofere na kati ba griffe belé na leki ya modogo Jean-Franck Ofere fuma mputu vient na bisa gale misiki o idéologie Papa Wemba de Kourou donc awa eza ya ko beba bana mikili na bisio ke awa songa na ndimiote na kini talaka muto benga professeur Léopard cours de gras, c'est-à-dire celui qui sait bien expliquer l'habit à son origine. Ouais to kitano na sekuna sko mais bino boya rajini mabe boya rajini bongo so to boyi chini kasi kestera banda olatani so ando la ta ya mamote na tuni yo soki ba sapere ba boyi chini lelo bon kestera c'est quoi là kestera ando la ta ya mamoto kestera banda olata ba chini te balevisi kubanzenza eza yamba moto kubanzenza kubanzenza yango yopo yeba kito betikaka ngabe na ngana loba so iba tuna ngai me nga tuni ngata ngabe na ngana loba so tuna ngai tuni te bana mikili bako comprendre que non ouais mambo ça makabo ezali puis sentir maman na ngai ouais eloko cerveau signal cause pour kanisa pape de la religion cerveau c'est ça qui boy cerveau signal kosi abanda ko beta boy et longi toujours na mutu donc bien fermé pour talaka ya la ki musique bana mikili bazo nde na beti boy bazongi déjà ba kanisa cerveau signal kosi ya banda beta bakagul balobi bino bana ya Léopard de la sabo somba te batindela binora te ça dit ba relation belé na poto ba bokela binora donc so be mutu mo bine dans les néa mana après na fait na mo ba yebi ba kamaro mino tindele ba biloko amne be au contre bino bongo kotinda c'est trop dire batindela biso mais to sombaka soki to ngana na mbongo na ngai pa ma Colette dakasila so na moni pièce moko bona tini mère Colette mais neti vendredi ya okende jeudi mais ayaki déjà na pièce on ngana obeta vendredi
Vous comprenez? Na pesi mbongo na yinga ake na Londres appelé nga pièce o nga na moni internet soit na maison Yoji, soit na Dolce Gabbana, soit na Paul Smith. Donc na zu pièce wana eye ya sikabilité. Tala honorable Zakari Bababaswe abenga kanga saper ya sikabilité. Muto abeta patuka pangala mwana Paris, auti Paris mais azu kao debout. Nazana ba preuve, soko tie preuve na la kiso elamba o ngana beta patuka pangala. Parce que parmi ba saper au bana Congo, o mi contraté à 3e na 4e position plutôt. Donc na so motanga ba saper ba lata makasi na Congo. Yo moro ki o mi tia na 4e position. Soki ba saper baza 5 saper, soki comme on ngeza la kisi ke ba saper bazate. Donc je suis parmi les 5 premiers na RDC. Parce que 5 premiers wana na 4 à 5 wana yo ki o za 4e. Na koza 2e, 3e, même premier. Pas de problème. Pas de quoi. 4 autres wana oyo yebi. Na tangi 1. Piroje buna ba collection. Santa Sarajevo na London. Jamule Kanja. Bimombale. Koko Muchan. Otengi na nyote si manto aza sa perde. Ye aza muta performance. Performance si manto ekeko ba papier kaditoza yo kana ebisa yo si manto ekeko ba papier nani o muta mombele nani o nani Papa Griff baza ba sa perde baza ba to performance oui. Mais papa qui va là ça ne bloque. Papa, au moins à Weston aza sapé, Jimmy Weston. Oh to là aza Weston aza sapé. Mais Misuba ça non va sapé avant comme non loin de là, c'est n'importe quoi. Yoji amba moto azala na manekete. Azala na mpe mutaye ba. Na ko tu na ma Colette, jamais Yoji a défila na manikila. Asala ezala kade. Ayebi azeza modi na ye akotonga, atiki ba manike ba kolo boulot basala. Neti Papa Griff. Si manto sapé te. Il y a ta prière de la sable. Aza muta performance, aza muta basabat. Bongo ba papier na okoteka kwa. Kokende mikili eza nango kaka bazwa babenga ki bata théâtre bakende. Bongo bata théâtre bakenda kade. Ba journaliste bakenda mikili, bata théâtre bakenda mikili. Eza eloko te. Kokende mikili eza makambo nyonso. Bakenda mikili pona sap. Bakenda pona sap pona ba performance babenga ki bango. So pona sap nde biso to kendaka. Bango bakenda te. OK, yo molobe abanité on ba sap léopard bakenda mikili tout ça. Baza na léopard même baza ba to performance. Mais na kata na léopard, c'est-à-dire ba to théâtre na forme. Bango bayaka na batu, babengi batu po bato baseka. Omoni Congo lokwa bazaka balinga buzoba mingi. Bamoni lokwa mutazo chabo. Allez, baye na bango po tango bato. Dia même. Donc de total wana fungolaka munoko wana. Oya fungolaka, oya pumbuaka. Ba papier. Mais soki bato baye, vie beaucoup la lobby ba moni liki. Mba négligé so mba kumisi mbuma mba fingi nzete. Omende yo okumisa mbuma. Oh, nga kumisite. Nga kumisite na tuni. Biso dans la partie Gila Roshi Mukoko gouverneur ayebi makamboyo. C'était qui flash à London. Pourquoi pas Maël Dinanche apo bikala. Ça va te lobby moi trop mot de la fin, non mot de la fin non lobby nini. Pas bana poto bana poto tozana événement maman événement les 2 les 3 eza misi oyo bokomona na YouTube bokomona na internet okozala danger bokomona bilamba na vitesse nango bato bakangaki kini bokomona shikode bimombala ko beta do ba pièce ngana ko beta so mutu moko abeti na poto bobenganga pour Félix Souma il est monument azana kini. Je m'appelle le professeur Bimombale l'homme de pièces maîtresse et drôle bana poto botala maman événement o toko beta bango ba kao debout misi pe ko défilé wana. Honorable Zakari Bababaswe arbitre maîtresse yesoka lobi makambosili. Donc sans oublier vient nga café tieni timanga. Soki na komi na Paris na mona Mireille Vemba Matima Yengo na ko na Londres na zomona Gila Roshi Mukoko gouverneur muta amisiki soki c'est dit qui flash pourquoi pas Maël Dinanche bana Londres bana Paris bana Belgique bambota trop o s'appelle na bila makasi tozalaka wana na Miss Lingala facile na bige Congo Amérique eza wana pa kozwa bino na mabe ekoyinda mabe maman ba wala te kolega bino maman roya il faut to juger otengi ba sape otengi maman mo wetala ta bien boye petit na ngai nani
Maïzé. Motengete. Maïzé. Na okabe masolo kabela maman mo musu la maman akanda. Na kabela bango tout ba petit tout ba mominyo so aliopa o azo la mbana ngaite ale kana TV a contredire nga. Wana ba petit langa. Bi mumbale mutabilamba belé abokola kabilamba lokwa kankokolo. Donc na misiki ya bilamba ebele. Mutabilamba ya solo na kini. Donc soko ye bien témoin na poto. Soki yo ilobi ke yo za saper. Oye makasi te. Okozwa chikote ndenge na betaka patu kapangala. Po ayaka na ndenga vitesse ya loyenge ya bilobela mais na suki saka ye na pièce maîtresse sans oublier puis zolo lipapa bi mombale wana lobele ngota prêtre wana lobele Jésus griffe na pied de Jésus oyo balata kangoka na lipa na chine sko bi mombale o pe go zape ba combien po biso to biso sa perte donc sandalo za ekoza na valeur ba 500 euros 500 euros ba 800 ba 700 quelque no balara ba 100 ba 500 euros so ken internet au monango ya misiki bino bate o 80 o 50 bino la ba 100 500 euros so ko lati eloko $80 wani faut que lo somba ngona ngwanzu vraiment somba ngona chinois na ebiso ke ngai bana poto bandimanga so na ye na bela na mona koko texte na bela a misiki donc mutakala ya tongo akenda bela akokisi 42 ans na bela mais andima bi mombale siko bato akala so bandimi ba vient na biso modoko Jean Franco Fer bandima bi mombale siko yo ko boya ata soki mutema mabete soki na ye na Belgique na mona j'espère que wani adi amode la Yves Yudi muto atambola na papa wemba na Belgique ivandima partout na Paris, Londres, Belgique, ils sont OK. Autour de oui, ça perd mon gobo comme on a dit mon balai. L'homme de pièces maîtresse c'est drôle. Balobi a musique. Papa Wemba a mon anga place wana. Yo vous en a Léopard de la Sapo, où dans un club ni. Pas Léopard à équipe nationale, est-ce que yo où un club ni. Omoningai avana comme na Léopard. Ba vita ba imana ba biso to sa. Nazalaka na bagada boule. Toi là na colonisé. Na mutu wana dirigeant bango bato ba coordonner wana. Tozara na ye pas na Léopard. To sali bagara boule neti bayaya to koti na Léopard biso to. Ndenge yaki ka neti ye ndingi neti amela bayaya atobengani ye. Yake ko sala oya ye ya basapata bitonga tonga biso to tika na Léopard. Merci mot de la fin. Mot de la fin non. On a que de le mot de la fin non mais. Bon bana poto bambota trop. O papa na keina bi mombale beauté ya bana mikili santé ya gogo do pièce maîtresse ezolo bana nzoto elamba ebongaka na santé beauté ngo bombi on a lunette so yo longola mo pe lunette na longoli talaka na kasila andima déjà ba momi ba olela na mikili so momi na bala na ngate so momi ka mikili aleli nenga numéro nanga 090 38 92 167 do so bengi nga na numéro wana tindelanga ta message ate naza nanga play na oyamba na ngai donc merci beaucoup mon veut bimi on mal les sapeurs acoustiques sapeurs à thème donc au moneka na émission na biso to yaki mo malembe te pia memba on sortir ba binkutu to c'est la qui fait une caisse donc c'est comme ça biso to la batu ya nyonso to ba qualité nyonso o kinkestera donc on sentir que moi binkutu la libe awa na ndé pas ya vitesse sage donc donc il y a une logique, c'est l'ambiance de l'émission. Là c'était Congo-America. Ouais, Moro Patrick Mbouya. Jeune homme bien moi dans mon bal moi propre sur la qui to connaître mon bal ya solo na solara avant d'arraner en Amérique. Place où puis ba faire nuance se vandi. Biso na kini to tambu sara j'ai na vitesse pour que to pesa sous makambo afin que Congo-America ezwali soit en plaire koleka bango. Tu dis que vous pouvez savoir à moi dans quelques jours on a moins quelques temps awa to beta na biso bango to papola bango donc Congo America nde makambo vraiment pia mbemba zaki na sima caméra là je te remercie déjà vraiment sincère remerciement na pesi mbote na J couleur Juvenal Mbula Naomi Levande ma sœur propre Adèle Mbungu depuis Canada mon ami propre mon ami cher Henri Mundele il y a des choses en Europe, Lave Israël, HK Djogo, depuis Soudaf, Chantilly Sefou, mon Angola, Rose Luko, Zikileki. Dès sola ye sala matin mais on lembanga oboka ote ti o solara ndenge sengel bino tubolanda biso bino tubolanda Congo America to lela bino fo yango to la bino ba information déjà pour aujourd'hui je vous dis bye bye pia memba zonga ndena okende po nga pe mo binkutu yo sentira ndenge vitesse